Même si la loba qui vient de faire hypocrite bien nyoso. Ngana za hypocrite. Ngana hypocrite parce que na tête na camarade. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Na théâtre na kota na théâtre, je suis du monde de théâtre, mais na za ya monde wana te. En tout cas, soko silika na. So pa mona ngoma be mona ngama. So mona ngoma malamu mona ngoma malamu. Mira motema na ngeza ka banki te nina za na milliard théâtre populaire. Ba camarade ngeza ka président Lombe, ba président Alpha, ba feu Mama Chako, ba ya Solange Mindondo, ba feu Mama Solange Mindondo, ba président Bordeaux, ba président Massasi. Mona ba camarade nga. Une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Angonga ina kolela, tona tango yamawa, kaka yo Yesu nanga. Kamana yonde ano, kaka yo Yesu nanga. Kamana yonde ano, na mituna nanga. Kamana yonde ano, na mituna ya libota. Oh Yesu yaya, tinama bokona ya. Nanga mi bomba. Amen, alléluia. Jésus. C'est bon là, l'homme que d'ailleurs n'a pas moïlanga. On a fouca mina tomboli miso e pa irankolo. Yamalo beliranga ina tango yampasia. Nali bolora kufa, awapasinga bamoy. Katikati na moto ya walongi singa. Yawe sabahote yono pesinga eronga na tato la monene na yona bomo. Oya wala kati na molili ngana kobelera Yeswe. Yende mwinda bomo ya kakongengi sangaye. Ni belle vie kandi sila bisalou. On se le dit. SB Dinana TV, SB TV, Bellevue TV, donc la chaîne nyonso wana lelo yo sa musala kitoko. Et puis musala ngo zo pambola batu ebele. Tu vois, et puis musala ngo to lo ba elamusi lisusu parce que le roi to lalaki. Voilà. Tu comprends pas Mimi Kabe appelle sur moi autant, OK pas Bellevue appelle sur moi autant, OK pas Sila appelle sur moi autant, OK pas Dinana appelle sur moi autant. Mais batu musu tuzo kaboye mikolo bino nyonso kaka o poisson. Mikolo so poisson to ko kamaka lunga ba lisusu ba poissonner akiye. Sikoyo poisson mama. Boza mira. Mutu wana pa yini ko kata musu pour le biboye. Bakota suka pa ko le son dikila. Pas Moïse prophète, il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV. Beaucoup monde a ba témoignage à ba belé oyo ba bika déjà oyo ba sala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe papa Moïse kwa biki singa na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzamba papa Moïse asalinga minene abiki singa na estomac na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnie Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé.
Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé nyonso. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko yokaté. Naki na deux rendez-vous dans l'hôpital ya Minenen. Baibisanga Eko yokaté. Moi peut passer la opération pesati. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka nakangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bola. Au jour le jour, nous sommes là pour vous donner des informations des acteurs comédiens. Aujourd'hui, sans blague, vous ne serez jamais dessus parce que je veux recevoir pour vous une dame, une maman, une artiste comédienne bourrée de talent. À l'occurrence de Maman Mireille Mboudi. En tout cas, merci Mingi. Na ba union sur ba téléspectateurs au Bolanda kabiso de partout, ba youtubeurs au Bolanda partout, ba to union so oyo ba tout na kabiso ba question, bo komela kabiso. Bosenga kingai Luizomba lo senga kingai senga ke ça fait moi 6 mois na ba Mireille Mboudi. Kuko nyungu mwaka el chanto de kimbanti ko psaka ngai ke mira to mko ba Mireille Mboudi to ko sepema parce que aza mutu oyo tolanda ye mwaka la na niveau média mais obsenga ko ga yonze boni mo na YouTube osala posa na yambaye. Voilà pourquoi aujourd'hui nazo yambaye na plateau na ngai. Je pense que yeyo aza na plateau na nga vraiment abimi en couleur hein? Bonsoir. Bonsoir Ndoi, boni. Ay bien. Ndoi la ga. Que nga bien ça me bosana qui. Donc faut comprendre nga Mira Mireille, donc ba Mireille bako ba Mira. Voilà. Quel duo. Oh là là, aïe. Franchement. Ouais, puis blague à part. Au plus ça va tout sourire hein. Façon qu'on se canaille directement ba moko maman Viviane Nzumba place à dans au seka. Ah ben oui, hein, les rires a toujours été thérapeutique. Et nous sommes au seka et à l'ikabo. Nous sommes à sécurité za kwa na bomi mokili. Nous sommes à sécurité za kwa na okufa. Donc faut na seka kaka pina transmettre ka sourire, na transmettre ka rire parce que mutu musutanga monika sourire mbudi ya bela ki abiki. Voilà. Mutu musa monika sourire mambudi, monika ko seka mambudi. Plus ça zake ningisi et celle bien, zake na stress a commis déstressé. Voilà. Et ça lié bien donc autant aux privé ou public mais ça nango donc ah Michel le nasi ki ba stress nyonso o ezakat na biso ko longwa ngai nzambe nanga ah Michel le kiteur. En tout cas merci parce que répondre l'invitation na biso. Il y a pas de souci bino bozaka wana pona biso pourquoi pas biso peto zala na pona bino. Vraiment. Donc eza nango likelemba oche na le oche pe lo bikuna yo le. Voilà. Ah likelemba quoi? Oh français benga retourne tout. Retourne. Et da retourne. Ama kelemba nzambe. Est-ce que la kala kisati le ma kelemba? Et si la té. La photo kutezali. Ma femme commerçante ne basala ngomingi. Ko commerçante kakate. Ba tebele basala bango. Otina photo le lezali. Et pour ça là. Ngande sikoyo, je me rappelle kelemba suka na sala na zaki élève. Sikoyo toza sango pe ezaka ya ndako élève té élève mais sikoyo ezaka kelemba na biso ya kati ya ndako na famille. Tozaki sikoyo kosala makelemba ngo pa mbonga transport. Bo sikoyo biso tokola na ndako tokola na rigini tozalika mingi ba orpheline na ba orphelin. Yana biso bokola biso azaki monseigneur sango.
so azaki so bana na bakufeli tata ki azwi bango atie bango ya tangisa so bana bakufeli boasi bango atie bango kuna po atangisa sikoyo ba transport na so bazapesa biso chaque jour bazapesa biso liboso so bapesa transport à semaine chaque semaine omonaka boyo komoki ma classe opesa réseau transport esilaki mpo oliaki yango otyaki likelemba nzoko otyaki likelemba na voilà sikoyo bayokosala biso système ya kopesa biso transport ya par jour soko oke classe ndozwi transport ya kozongela na ya kokendela elobi mais malgré ça nous on continue parce que tant na qu'est-ce qu'on classe retour na zongi makolo ale mbongo na retour na makolo na nde na tie likelemba lobi na ntongo lokozi ozokende classe ntongo fo ozwa nde transport okendele na transport mpo esala bien parce que bamakele mango toza kosala ezaka yosombela mwa elamba mwa sous-vêtement mwa plante akotia na motu mpo osala mobulu te oza élève bana suka nde bato ale bato suka nde bazala baproblème wana ezalaka mwa parenthèse moto engai tofungola vraiment mais na vie pense à Kinshasa tomona ces derniers temps likambo ya baorphelinat ekomi makasi donc oyo toba likambo avi tobana na mbala moko tozomona na ville province na biso awa na Congo baorphelin bakomi ebele baorpheline bakomi ebele baorphelinat efungwami ebele olie esuka wana ekomi na banzela otambola la victoire rond point partout omona kaka batie bafle moko wana bazobelela sunga baorphelin bakomi ozwa baenveloppe bakomi est-ce que yo ozomona eloko na ndenge mira en tout cas bato baolanda émission baolimbisanga vraiment bolimbisanga makasi neyebi ke ebele bakotia bacommentaire na bango bamosusu bakotia positivement bamosusu bakotia négativement naza contre eloko nini naa contre nango naa contre orphelinat te parce que bato baa na pasi esengeli soki oza nango osunga bango je ne suis pas contre ya kosala baorphelinat to baorphelin bazala baorphelinat je ne suis pas contre ça mais naza contre eloko moko eloko mira ocho lo bayobaki babafle na nzela botelimisi mutuka na nzela bozobelelaka sunga baorphelin mes chers frères et sœurs soko ozala makoki ya kobokola bana bato te tika bango bavanda kote bazali oto tika bato bana makoki ya kobokola bango to kosunga bango basala ngo yo oza na orphelinat oza na baorphelin bato yangani ozwa otya bango na ndako oza na mbongo biloko olesa bango te oza na biloko olesa bango te oza na mutuka okamati mutuka wana oye ovandisi yango na coin na bana bato ya miki ofongoli coffre otye bango na coffre obelelaka na microphone sunga baorphelin pesa bango 10 francs pesa bango 500 mais c'est quoi c'est du n'importe quoi kamata mutuka wana somba carburant tia na kati parce que ntango olongoli yango na orphelin mpo oya nango wana donc oyebi okumba lokolo oza na souci ya kosunga baorphelin somba carburant tia na kati ya mutuka na wana bula sala taxi na kisasa comme ça na suka mbongo kozwa osombi loso osombi sukali osombi mafuta opesi bana loso bale à la place okamata bana bato exposaka bango sous le soleil obelaka sunga baorphelin sunga ba mais c'est quoi c'est n'importe quoi mon frère et puis bakomi kosala na remarqué omona bazwi to baenveloppe bazunga 4 sœurs 5 to bafrère bazwi bango bakaba enveloppe na nzela oka enveloppe batie na baorphelin wana bapesi yo nakashi baorphelin c'est du n'importe quoi yaya mira soko oza na makoki wana te ne le fais pas soko oza touché par nzambe ke sunga baorphelin zwa mibale misato mema na ndako novanza bana ndako nobokola bango lokola bana oyo boti tu vois kokomisa ngo ndako ya munene te otya bana bato moza na makoki ya kosunga bango te mpo okoma komandiaka na nzela parce que on a comme banditisme omandiaka na nzela mpo na bana bato eza fardo nzambe atie oyo on n'en disconvient pas mais tu n'as pas les moyens là ya kobokola ebele wana okomi mandia osaka banditisme na nzela c'est du n'importe quoi est-ce que na mboka na biso eza na tonga toyeba nazosala étude wana vraiment mpona moto afungola orphelinat plutôt il faut azwa mikanda na commune il faut azwa mikanda na hôtel de ville ou comment ntango gouvernement azomona makambo nyonso esama na nzela je suis pas très bien informé sur ça mais je crois que esengaka meme ozala mwa mikanda parce que okozala mikanda te motu kuta asali boutique na coin fo azala mikanda sikoyo osali ya orphelinat obokolaka bana bato ebelebele normalement en tout cas fo ozala na autorisation ya kosala yango normalement fo ozala na autorisation nga namoni yango la plupart bato basalaka mi bapaster ah mais oui makambo ekomi mingi ka bapaster baosala baorphelinat et puis omona o bana bandoki
ne azaka ta orphelinat wana eloko wana ezolekelanga makasi vraiment donc esalanga pasi lokola bandeko mosusu ya poto chaque fois baotinda biloko na niveau ya Kinshasa awa na baorphelinat babiloko wana olieke bato oyo baza kozwa yango baorphelinat mosusu na bino nyonso te olieke ntango bazozwa yango bapanda kopesa bana wana ekomi bashida na bango mosusu so biloko eye bilamba bani atrie bilamba sani ateki mosusu azwi biloko asali nini mbongo baotinda wana ekomi ya ye mais ne t'inquiète pas, Dieu est juste. Dieu est juste. Tant que ça likambo na cause eza cause normale et que mutu asele loko na ya tindi tant que mutu bi par exemple mutu ana poto kamati biloko na ya tindi pona baebano ba na pasi bano bangi babota soutenir ba onzamba zomo amoni likanisi ya mutu wana ke eza likanisi moko dali positive amoni be intention mutu wana ke eza be intention eza positive a poser acte eza pona kosunga pona kosala bolango mais yo mutu ozo recevoir yango tango osali détournement eza détournement de fonds na mokili eza condamnable bongo panza yango bato nyonso bazokolanda biso en tout cas titre de formation na yambi pona bino Maman Mireille Mboudi azali artiste comédienne ya groupe Africa ya présent Borok Bodo et puis azali lisusu actrice comédienne na théâtre national. Donc vraiment en tout cas pe na ballet azama kasia et puis azali lisusu artiste musicienne ayembaka. Vraiment le to solo na yeto solo comme belé. Na début na baiki dans azali la tête bien faite na cordangwa droit au cœur merci donc nazo yango le complet le pilote to ko la vraiment amakam par rapport à ça bande konyo so bozo bolanda biso te penge si yo po na Kinshasa cette année de trop tozo mona bato ba otinda biloko na bango ake kuna kopesa d'orphelinat ta mususu il a un problème elle a un problème moko habité na sangisa oyo na bonze pa nzambe nzamba sanini amona kansala kamunanga mais ozoki na rolona na bilanga na mabele nini efubota wa orphelinat ni yo kotinda biloko bon orphelinat mususu ya ngwanzo komi bon orphelinat mususu ya bien ezali donc orphelinat bien fu kotina o basambela nzambe potangu biloko nezo ba osambela nzambe nzamba sanini azo ya no la ete ko fenno tindi biloko comme nango shida ya parce ya en tout cas merci beaucoup de changer pas Joanna ma Mireille papa Mira tout le temps le cap tout simala makamna na côté théâtre na vous êtes bien na artiste comédienne hein de ça ma inde nyo comme musicien chanteur naza dona loba yambo nasa la connaissance ya théâtre nasa ki boso connaissance en musique. Moi je suis né catholique, mes parents baza catholique, papa Kinda azaki catholique, maman azali aza catholique, maman scolastique comme de loi que je te salue ma mère biso. Na botami déjà à l'âge de 3 ans nazali majorette l'église. Nazao bina naza maladi moko nyokolanga na enfance na makasi ezali libumu mira nazaki so libumu nange bando soit fona bando rouler mais malgré ça ata na communauté wana so eza jour l'église papa obligé à ma mère akanga na mukongo na kende l'église na kende ko bina l'église po nzamba ko bikisa ngai kuna nde nzamba za OK et puis après en grandissant tant comme poussana âge zo poussana qui majorette na surtout so mabele comme manatolo qui majorette comme un peu gênant dès na ko intégrer choral na ko intégrer choral pour na boisa musique était na chante na comme yemba na dirigé voir même choral na 12 ans tellement na za mukie mukuse batilanga kiti mo chaise wana lokwa boba batinga likolo pour que na diriger na kati église pour na visible. Donc na yebaki nde liboso musique ya moto koyebana na théâtre sika musique eye kozonga sima parce que théâtre nde moto yeko tianga pan na monde. OK tu vois théâtre nde moto bimisinga na monde mais tina ya na théâtre na zaida na musique
parce qu'il a chanté, donc il y a une campagne d'évangélisation et tout consort. L'église qui chante de l'éternel, il y a un groupe d'adoration à l'église. Mais quand on a un théâtre, pan. Quand il y a un pasteur, c'est un prophète, il y a tout mon église a prophétisé sur un habit. Dieu me dit de te dire, ok, nous avons le piano parce qu'il va te bénir dans mon salon. Sur le temps où on a mis un théâtre, attends la rapport. N'est-ce pas moi sur moi? Je suis côté de super les la PCM beauté à l'église il y a apôtre Tambouko qui na PCM beauté yo comment ça dit la télévision Nzambe prophétie nango boaki mondo prophétie nango boaki wapi nabi papa prophétie et boaka mite prophétie ezali prophétie yango ezo sala parce que naza toujours dans les arts de la scène. Musique et art de la scène, théâtre et art de la scène. Donc prophétie et bois kamité parce que nzamba bimi singa kaka na art de la scène, abimi singa musique ati. Atalinga bi wa mayele. Abi nangai oza mayele. Non, juste pour mettre de l'ambiance et puis amplifier et là quoi no tuni na koma kindenge ni na musique parce que bino boyebi ngai na théâtre. Donc voilà. Comment ça a été? C'était vraiment facile que mes parents n'avaient pas dit na théâtre ou peut-être là qui mutumoko azaki proche à papa to à maman de mutu à l'école qui nanzela bango pour comment la théâtre. Déjà pour na kende na théâtre, mon père n'était plus déjà parce que papa son fakala akufa depuis na 1995. Akufa 95. Na tu betelo du solo na lobby amen. Na tu betelo du solo na bi que place to kola ida hinda presque tout ba to zabenga ndako ba fele quand on a ça beaucoup la peut sango azako le sabiso kuna donc zaki entre ma grand frère ma petite sœur ma petit frère donc il y avait que nous quoi na kenda musalango déjà na informa mutu ba yebi ngai na répétaka musique l'église. Donc atana bimi na bike na lakini na ndako na ke répétition ba bika na ke répétition ya chorale l'église. Donc vous avez dit qu'il y a une répétition à théâtre. Il y avait une seule personne qui m'avait encouragé dans ça, c'était ma petite soeur. Liboso tayi bitumba parce que tant on a kende qui liboso ko kota na groupe ya Elombe, président Elombe Sukari. Tant na zonga na groupe Simba. Tant na zonga na nzela na nga liboso na ndako pasteur na biso ki ndo lukanga, ba bise na ke répétition. Tant que église parce que tout ça qui a venu moko papa pasteur on n'a pas biso zaki papa biso na numéro 2 ba on a numéro 7 voilà combien na lemba na rigini on a besoin de le président Lombi ba bodo pas na lemba te voilà pour tout bongo to à l'époque na yeba ba ngote OK elle peut na yeba na ba ngote donc ko yeba bango lo kwa ndeto yeba ni boite ko bango lo kwa ba non ba président et ba théâtre ba comédien quoi ko yeba bango lo kwa ba comédien. Mais le loco, il va bango le roi batata puis ma grand frère ne le lui comme. Sikoyo, passer au pas bango, allez pas bus à tuni, wapser mais quoi à quelle répétition. Pour lui n'a quelle répétition l'église. À quelle église a coûté en azar. Moi ce a comme le lukuta. Et comme ni. Tu vois sikoyo, mon talibo soit telemelanga isaïe. Mais c'est vrai, yo basi okene répétition mais na église na kuti otenga non na kene répétition yo lingo ko mandumba olingo sa musala bandumba olingo s'exposer pour ba ba comédienne ba za bandumba olingo s'exposer na télévision pour na likamuni ezaka musala bandumba c'est quoi que no beta institution église mais faut mon ba frère église de batele mena oh là là ezaki entre parenthèses na ndenge pe na ko tika na tika. Kaka na nzela frère moko église nde nazo kota na Africa Création. Et puis frère ango pe to yemba na même chorale. Oh d'autant makambo le gars qui dit te ma okati na mamwe. OK. Tant moi do sango l'équipe na ko tika na la vandi na tiki. Et yo sala que frère na biso moto yemba na chorale. Aki okota théâtre après un temps ayo kota théâtre pas président bon. Na vanda bomuko mususu na télévision na biso zaki évaluation Africa Création. Nous la bosi ko na plateau et puis ba tie gros plat ba tondisi na télévision frère Moïse oh nzamba lola o makam na mona o bato théâtre parce que frère Moïse azo sala nini na bato a théâtre
Vous avez parmi bateau va condamner un milliard moko ça théâtre oh ngabi yes oligote yangai nini azuka téléphone nga fa Moïse azana mo téléphone nga mo ke bo motola fa Moïse na ta TV mais na mona mutu moko asa théâtre die yo si prépare ko ganga te ka oh ngala ganga pour ma belle église te pardon attends lobby te va finir par komona yo la télévision la télévision c'est par lui que na ok d'Africa. OK. Yes kota na moni bongo et comme il comme ça comme akoya ko zwanga amemanga na Afrika. C'est bien moni na écoute na so auto kende pour moni kuna peto luka ba femme, tout ka ba fille, ou ça rappelle kitoko to ka pe ba fille kitoko ba nini, et yaka to kena biso kuna ngabi. Frère Moïse na ya ko mandumba. Na okete tikanga na vala gai. Na okena ngati. O dit c'est mi papa na okende te. Parce qu'il y a ma petite sœur, Madame Véronique Mboudi, que je salue, la femme de papa Edine Tingi. Yes, si comme on t'encourageant. Il y a qu'un autre. Ana qui me fait nous dans un coin, pour nous aucun détail. Qu'un autre ana aucun angati. Oh, qu'un d'ailleurs. Oh, et c'est un nini. Kuna kutu basi ngasugi à cette époque faut payer ça $10 il y a cassette. Ah, $10 droit d'entrée, droit d'entrée. Donc film à liboso, cassette ba conseil là yo moko somba. Faut payer ça au côté ici au commis lettre dans il y a lettre de demande d'emploi et puis na $10 na kata lettre. Wana ngabi anate pe na mbongo $10 wa senga na muti. Abinga za na $5 moko na ko so chana. Tu vois? Ndina woke na Africa création na kompe kuna na kuti ba miromi ba monka ba moninga ba presier ngai. Fana na kwela ngaka na telefone ngaba ko batu na siko fe Moïse mto ina ayo kota ko te ko tra biso kaka akota ko asabe kitoko ko akota ko na suka pe baye ta répétition ici uyo kota te ngaptine ka otala bino kota ko izana ngo pas citer kota ko oh nega siko mekanzo dans baye batele de auto l'équipe elombe te na leka na répétate jour na kende ki wana to kende ki nde ko kota demande tout à so ba biso mais tant on peut to kei to combien to sona président lombi atini biso papa chef aller parler avec les chefs c'est papa chef qui est là to ke to sona papa chef apesi biso ba condition pour adhérer. OK. Parce qu'on est kaka jour wango avec si biso ko to venez tel jour avec vos tenues de répétition tout ça jour wango wana nde passer razo kino lukanga na ndaku jour wango na kuta na camarade na nga mi na ngai na rond-point super lemba ye pas zo traiter nga biko zo kino musala salité pour na nini musala ko sala théâtre musala bandumba na ndenge pe découragement esala nini ekota na vanda na kupa peut-être lombe donc joie penza na joie te na répéter te na ça elo te dans na recrutement pamba na kenda na recrutement pamba. Merci. Moi Mireille papa mia oyebi histoire ne sexinga mukolo ya oye recrutement ko ba recruter yo po lobi na ngozonga mukolo ngo petanga na nzato to kene directement mamosili siko tango komaki na coupe ya président Rock Bodo quand même les malamu ça fait combien des années vous avez arrêté à coupe wana? Oh, na kota na Africa Création, na bossa na date en haute, c'est un certain 11 janvier 2005. OK. Donc déjà 17 ans si je ne me trompe pas. Voilà. OK. Donc vous avez expérience ma kasa na groupe wana. Mais siko yo lo muko de to koto funga siko chambre. Tu es dans salon. Tu dans salon. Tu funga siko chambre pour to kota. Babanda ko ebisa que musala ya théâtre za musala bandumba. Yo moko tango kotaki musala wana toka peke na musala bino ba comédien de bamuna ka pasi mingi ba président na bango so akoti fale katatami na ifo comme mwasi ya président et babiloko wana tango yo kotaki na monde wana ya théâtre tango na ye na Africa Création question liboso soko yesika bovandi obi ke na ye ko intégrer go au côté lettre na o ya engagement ou soit lettre non motivation parce que ba yamba rabat tant ba yamba bino ba poser ba question ba komo tuna ba question ou répondre ba question ba tuna ngabi Mireille oyo sani awa question liboso
na répondre bango na yeko sa musala. Abo sa musala bisisi na ko luka musala ko bozwinga na yeko sa musala. Aweke musala na se futa raté. Na so bino e futa kabino tenga yo futanga. Oh, na demi ka mungu ko nomba moko. Eh, j'ai dit ceux qui bino e futa kabino te ngai e ko futanga parce que na yeko luka musala. Et muto to sa musala aliaka na musala sala. OK. Ba président na biso. O ba sa kabino bolo. Nga tuka na ya Afrika président bodo mkomoko ta changa litoi. Kino lelo. Mbadinga lobi na ngate ke président bodo. Kasi nazo pesa ni sola président na ngai, nga pesa sola président na ngai. Mbadi ba lobi na nga mira. Nebna mamba président musute. Pona kota na nga groupe musuta pa Africa création. Maman le pesa la. Hein? Tout ga izaza na ngoti. Ya ona loba nga na yebite de mwana be na confirmer to na affirmer ezate. Nga nazo pesa di sola groupe na nga, na président na nga. OK. Président na nga achanga litoi te. Banda na yakino lelo. Koma tatami mira pona opoma tatami e pa mobali folinga. So na lingi te na matatatami te. Parce que au forcer ngate na mukolo na mo amkete. So forcer nge komi ka viol. So na dénoncer ba kango ke makala. Donc, bolo bakate ki ba président ba saka biso boté. Président yo mira nango vandi wana boponga na matana mbetu na yo. Fo changa litoi. Okozwanga kaka mbala moko teke mbudi mata na mbetu wana. Te. Doko neti za. Non, c'est pas président wana. Babandaka na ko chama toi. Achenga litoi na d'accord, ndenge olongola nga bilamba. Dans ndenge c'est quoi imba demander selon boyokani. Hegas. Za demander boyokani après tata. Daba o boyokani te bokendeni. Daba basho ba comédien oyo ba mataka tatami donc balingango ba demanda bango ba pesi accord ba mati. Ba forcer bango te. Ba forcer bango te ba bana mike ba miko. Ba debatika président ba. Pour ceux qui ba forcer yo kena oti. OK. Poza mukolo za no mwa mukete. Poza mukolo za mwa mukete. Mira ceux qui destiné na yo ezali obima na théâtre obima na théâtre. Quel que soit bakal. OK. Ndeti ngona bibenga ka singama tembele. Singama tembele. Neza singama tembele na Yesu te mira. Non, singali tembele dusola ke kota ke lukanzela. Ah, voilà. Ato lonie mabange ezali oche bakale ko dusola ko lukanzela tia ko bima atelemi. Abimisi pe makasa. Tu vois? Donc ce que ça la par force que pour les canaux télévision tu dois céder. Ceux qui n'a cédé dans les canaux télévision te souka ça finira dans les canaux télévision ta na cédé. Tu comprends constant nous opé ça ba ndeko na ça basi au petit oh comment to wanga na te. Mais ce que c'est pas les gars na tatami conseil za soutenir na opé ça ni parce que c'est ba les gars. Ba o bazoya. On a besoin te ya kopesa musala pa opia na nzoto. Parce que tu veux venir faire un travail. Tu veux venir travailler. Parce que quand on pesa musala na yo pesi na nzoto ça ni. Et puis on écoute ça ba meli molo ba meli melo ba désordre koti. Tant ba désordre koti, désordre pe koti en tout et pour tout. Moi pour ça ça bien. Moi pour ça no bien exact parce que mi souvenir comme ta la pito abat. Na kibu moi si na tango so pesi nzoto no pa mobali songolo. Ne na vana kito so na pesi nzoto na pas président bodo. Na ko mo da na likanisa mbali langa. Oko pan mira le siko misu na ngai e komo tala na ye na musala e komo ta bilo mi bale. OK. So na komo tala na mi bale e ya ki président na e ya ki chéri. E ya mbali langa. Siko mwana sa su concentrer malamu na musala pe ezate. Parce que la copie côté la ba bazo singa nzinga. Moi zuwa pe wandoya. Moi zuwa te zuwa. So bi na moni mutu mo kata pembeni, li solo na umeli, nini ya. Mwana sana concentration na musala ezate. Ko po bude ya mo président pe na kuna. Na bude makasi. Na bude pe makasi pa za makamu na mbanda. Ibe bisi musala mba. Musala ekufi. Oh la. Donc, ozana tina na ngote. Ça ba empreinte na ona musala na yo. Musala na yo nde ganga na tina na yo. Parce que ato opesi le lonzo to pas président na pour les canaux télévision. Tanga ko boa kwa ko za mutu mususu au l'exo peso na TV. OK. Siko soki musala pesa ki moins. Ozaka moins. Charlie Poutou et Sika Bilengi ya Esther Mayangi Julien Ezali, je pense que vous sentir na promettait que nous baki kele beaucoup joie enseignement. Donc na ba artiste na plateau nanga mais azali l'une
parmi ba oyo bazali ba excellent. En tout cas, félicitations à eux, le bablaga pas. Wow, cœur. Mira, ben là, j'en ai bien à mon tour. Et qui ne fait bien. Merci. Ah, yeso. Ah, mais pas de musalango. Ah, no, musalaka wana ya kimama ba yombe wana. Usala quoi? Na mu yombe ben. Ah, mu yombe ben ya. Ya boma. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Ça va, Zaïra ben. Il va congolais. Adi. Où est-ce que vous bitez? Mounungeri, Vutukiri, Yandikiri, Wissiri, Wanabino. Parce qu'on rôle aux Zakana, au Bandaki Namunango, Bamoko Tonde. Non, et il y a accidentellement. Il y a qui rôle dans le bosso dans joie, comme on a babingé Malaïka, j'étais une jeune mariée. Il y a un joie qui. Il y a accidentellement parce qu'il y a pendant la répétition, on était en train de répéter. Il y a, je me rappelle, il y a Dadine Moussito, je te salue, à Dasco, aux États-Unis. Il me a dirigé la répétition. Alors, si je me tiens devant toi, tu vas en okay. Si je me concentrez-vous, si je me tiens devant toi, je claque ma main, je m'improvise quelque chose. Et arrivé à mon tour, quand elle s'est tenue devant moi, à claquer ma boko, elle s'est exclamée en yombi. Mais na bossa na ramoti. Tous les cas. Oh yes, moi na dafu dukisi ya moto muskatu kula di kambuni na mwana ngai. Botika ya bota na yenga na bota mingi te. Bango nyonso balai na osika. Poeza bodo azaye boy na téléphone, atomboli boagangi qui a fait ça. Tu vois? Tu vas te dire, est-ce qu'à cause on a mis dans cocaté? T'es ngapé na bizonga on a. Qui veut peut. Voilà. Zonga on a eborogua engaye kukunyungu. Kukunyungu moi qu'elle chante de Kimbatseke yo kangona bande on kitoko. Ah la. Oh yes, mona daf dikisi ya mutu muskatu kula. Botika mwana nga bota na ye, nga na bota mingi te. Dikambuni na ye asali bino nini? Kimba. Et que n'ambala. Ok. Et salut que faut te répéter pièce à sika. Pièce à moi sika fallait que tu répéter mutazaina na rôle na joie quand on a joie comme maman qui mbudi la qui kisasa. Kisasa na ebite soko zonga mbanda katoza na kishasa na pesi ombote. Kisasa fallait jouer papa le kisasa. Parce que ça les kisasa qui me répétition jour. Batali, faites monter Mireille. À l'époque, j'étais Mireille. Faites monter Mireille. Mireille, tu nous fais la dame Yombe. Tu vois le jour là, quand j'avais fait nous la dame Yombe. Tu nous fais la dame Yombe. On a ce que Didier Bassambombo. Ya Matos. Tayo Yango. Il mettait en scène en mouvement. Namati. Tokei. Nabandi tanta. Antikali. Oh. Tu m'as dit répétition. Même bien dans le fort. Mira, tu m'as dit répétition. Yombe on a su tous les gars. Atikali wala, atikanga oh. Atikala ndende, te loko fo atikala oh. Etikala comment? Parce que ya matos na lobaka, ye muto forjanga. OK. Parce que azaki ceux qui n'ont répété a finganga comme tu n'as pas eu. Cela matana répéter mamu yombe. Oh, so singa miga imundo muzabo. Foyeba, numuzana lingala. Le nous musa jouer na kata terre. So lingala ezali lango kimela mba. Kiyombe eza langue au dribble laka. Français eza langue au marquer la but. Oh. Quel coaching. Français eza langue non marquer la but. Donc quand on qui mambang so qui mimbang na lingalo qui mi faut dribbler la kiyombe pour marquer mi faut que na français. Donc yem doit concha dans le yem doit forja. Parce que zaki sona kimi bang na lingala sona raté ko de ton a dribbler na kiyombe parce que pour na marquer na français na marquer na lingala. Tout finani ya mambouri imbécile la fingio. Ah musaloyo. Sko on est fond na songi sko. Yema tous. Na seni imbécile, ne bisa ko français de langue marquer la kabi on raté bi pour ani. Ah. Donc
c'était un peu ça. Ok. Donc en tout cas, à travailler ma casse, pour ça que l'autre en petit cas. Ne comment qui se coton. Bouli, rôle comme yayo. Ça qui me répétition, rôle yangai. Na répété pe rôle tikali yangai. Toke na tournage jour à liboso, ba ko benge combo nini. Combo exact. Bana ndi président. Mire yazo mata na scène. Alinga banda ba ko benge combo nini, combo exact. Miromi inspiré par le Saint-Esprit et là en Afrique du Sud. Inspiré par le Saint-Esprit. Oh. Pourquoi nous bengue maman qui mboudi té? Maman qui mboudi. Mais elle s'appelle Mboudi. Avec les accords de Mboudi, on va monter quelque Simba. Ok. Toi tu t'appelles Mboudi. Ah oui. Allez-y avec maman qui mboudi. Ah, et Kemba Moko. Et Kenda. Vraiment, à titre de formation, Nayami Bino, Maman Mirai Mboudi. Autrement dit, Maman Leki Mboudi. Maman Mboudi. Vraiment, parce que Maman Leki Mboudi, après, on appelle ça comment on a dit Maman Leki Mboudi. Voilà, en tout cas, vraiment, Azali, acteur comédien, il y a groupe Africa. Création. Africa Création. Voilà. Il y a président Rock Bodo. En tout cas, je vous salue à passant. Déjà théâtre national congolais. Il y a tout le monde. Il y a actrice et théâtre congolais. Théâtre national congolais. Et puis, le moko inspiré na blague pa. Ngala umena bino mingi na musala oyo. Tubana bino kala. Mais ce monde parmi bajar ya bino, bajar na bino. Bon, c'est beaucoup même rare. C'est-à-dire entre vous, ko bendana, ko fingana, entre vous, binemi, entre vous, babiloko ya ko sangana batute. Mais namona yo zaka yo moko. Ezaka ka dia makambo ngo ngo kimango Tony. Mira ya liboso, chacun de nous a utaranda kuna bango tant doka na musala ko kuta na musala aya na éducation azu kuna panaye. OK. Aya na instruction azu na bisika azu la ba instruction be ko la tangela. Aya na ba manière na ye azu e pa ba. Donc toko kozala eloko moko te, toko kozala biso moko monoromo, biso nyoso monoromo ko te. Différence fo ezala kaka. Nyonso toko ko loba toko ko yokana te. Ba bokeseni il faut kaka ezala du elo bo luka kana biso muko botika ko lukango théâtre ko mata oh to lukani ba lukani ngate elo bo luka kana public na ba téléspectateur na ba internaute na ba youtubeur bo luka biso to za baninga biso nyonso ba comédie bolinga to za ba camarades et pourtant to za ba camarades te toza ba collègue ya musala tokutana po tosaka métier moko soki okena poto okoyebisa ngata ke soki Arnold Schwarzenegger na soki nani yango wana bo baza ba camarade ba camarade mais tant muso pe ba jouer na ba film ebele ba tutana na film bali ba camarade. Donc, bon, nous avons qui camaraderie, bon, nous avons plutôt ça, musala qui toko, ou ça bien. Parce que Mira, tel que je suis là, j'ai appris une chose. Na musala to salaka. Na cause ennemi na yo. Mais tant on a matino na scène, mutu moko ta koyeba kenga no taka ennemi. Donc, toko jouer, on dit toi ben intime. Toko jouer, so bien jouer moi ça mbali, on dit toi la gambe to moko to mela chambre moko so mbali. Parce que voilà ce que tu as musala. Tu as ça qui biso anda côté. Voilà pas singa rôle. Tu vois? Donc mon collègue boko se contenter na musala to pesa abino. Boko tika pe ko kosela ka biso makam parce que musala ta ba kosela ka biso. Boko tika ko luka ba buzz na ba combo na biso. Mira, je te dis une chose hein. Biso ba comédien soto kuta inesika moko songolo. To pesa na bamboti. To se kaka. Ata soki ni na wako balobaka na bango bamususu to ezaka hypocrisie. Ata soki ta hypocrisie na pesa mbote. Et puis hypocrisie ko sala ngana yo eza ya nini? To mona tata moko mama moko.
toi baninga contradiction toi ba comédien zela tika koloba tena na oloba minga toi ba comédien toi mona tata moko mama moko te hypocrisie ngana to kosala ya nini pe uti wapi so na moni minga je te salue parce que je te salue bana tata moko mama moko batonganaka oh yana biso zalaka mo soka bengi yo mire ozawa na onazisa bozala nani bozo critiquer nga oh moi tata mo oh yeso to critiquer on nani ah te bozo critiquer oh bien to critiquer on te papa bana tata mona mama moko boso bo fani bo botal yana bino se comporter bien te okena mutu mususu na kona bien poni ya saibo iko ah mais poni mire ya saibo iko eza kotonga te po boko mona ye directement te ntango obende na kwe botongi ete me mona tata na omona mama na ma mutu nyonso atonga yiko so tonga mutu onatonga te poni mpona zwa zero bo Pierrot na otonga te Luzo mbala na otonga te ma Viviane na otonga te natonga te mpona zwa zero Igo Sala na otonga te ngande nani mutu aza na baimperfection biloko mosusu mpe ezalaka otele nani o mais mira mpona se comporte boye obenenga ya na totonga yaka na totonga oponi mira asali boye siko nga bele moko lokola ezaka polopolo na kosuka na te yaka mira motema nange ezaka bangi te yaka na mobomisi mboka yeyo mobomisi mboka en tout cas soko silika na so po monango mabe monaka mabe so monango malamu mais yeba ke mutu alobelaka mutu vérité eza mutu alingaka ye c'est que tu as fait ça je ne pas apprécier te nalobanaka te mutu atongaki mpona kopanza c'est que tu as fait là moi personnellement je n'ai pas apprécié j'ai même parlé avec Kingandi mais osa asubongo te eza malamu te tu vois donc c'est un peu ça boluka topesa bino mosala kitoko bolukela biso camaraderie te botika mpe koluka babuzz na nsima na biso bozosala bino lote mais non rappelle une autre fois mam si la loba qui bino batia koni boza ya hypocrite bino nyonso ngai naza hypocrite te ngai na hypocrite te parce que na tête na camarade te nde naza bona lobaka mo ndenge bible ebisanga je suis dans ce monde mais je ne suis pas de ce monde na théâtre na kota na théâtre je suis du monde de théâtre mais naza ya monde wana te bino batu oyo buza na posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésité te agence eza kaka moko Zibe service ya José Bayila agence Zibe service ya José Bayila ye wane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na eloko mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine banimero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musele awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka list bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete enfant de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélate. C'est difficile, il y a aussi un ngonga moko, c'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32 229. Nakina ko sa musana nga. Donc oyo nyonso monsieur tikale le ka kuna etalingati. Quand vous m'invitez pour un travail, je veux donner mon travail. Je donne mon travail, je finis de donner mon travail, je rentre chez moi. Intime nanga kuna zati. So hypocrisie na kozana ngo ya nini? Hypocrisie na koselo ya nini? Parce que za camarade nanga to intime nanga ti. So to beta ka masolo eza poto kuta na métier, bato bakuta na métier bisika bato bazali, sengeli ko beta masolo bo seka. Bo sabie parce que toi na likamuna mutute. Nga na likamuna yote, yesa likamuna ngate so hypocrisie na kosela o ya nini? Mère alobi azana hypocrite. Nga azana hypocrite. Parce que so na lobby eloko ya mabe na lobaka. So na moni ya mabe na lobby. Parce que hypocrisie na kozala ngo ya nani pe ya nini. Mais yo so na bibongo pona mona ka pe na blaka pa ato ozo se défendre mais même na ba manifestation na mona ka ote même na ba o ba ate comédien moko akufi na mona ka yote. E wana ndolo belinga mabe makasi. Te o na et puis okoselinga makasi. Yo moko lobi ke oza banque te. Ngape na banque te na lobi na mona ko bomate. Ko ba komona nga vraiment te peut-être net na ba fête. Oui. Parce que notre ebisa so na kamara notre benga ngate na yo sani. Déjà nga nazwa ngolu nazwa tana na monde théâtre o izanga ngolu ni. Nzamba kotsanga na milieu ba grand mama. Au monde naza bo. Ebele ba kansaka na expérience ta musa plus de 30 ans. Ya musa théâtre. On a na ngote. Tu vois? J'ai seulement reçu une grâce auprès du Seigneur à kotsanga na milieu ba kolo. Donc naza na milieu théâtre populaire. Ba camarade ngeza ba président Lombe, ba président Alpha, ba feu Mama Chapo, ba ya Solange Mindondo, ba feu Mama Solange Mindondo, ba président Bordeaux, ba président Massa, c'est bon ba camarade nga. Ba grand tata. Ba tata wana, ba mama wana, ba mama bipendu. Ne baninga nanga. Une fois, ne baninga nanga. Une fois parce que ba nakuta na bango mingi na musala bango wana. OK. Une fois Mama Chapo paix à son âme. Ba sa ko luka numéro nanga. Ko bisa so numéro mbude, ko bisa nana za numéro mbude. Oh. Ko bi ko luka numéro mbude panani. So luka numéro mbude foko ya pa na biso. Poka baba kamaka mbudi biso ye. Ah, vraiment. Tu comprends? Donc so luka ngana ba génération, luka nga côté kuna. Ne côté nazala. Et puis tant so tozana esika moko songo so ngo tala ngai. Tala nga ba côté batata na bazana ne côté na vandela. Na ngamwa yo zikenda ati. Na vela ko poka kamaka na ba kuna. Na ngamwa no kenda la hote. Omoni muko msusu ndase kisayo eh. Muko msusu to vandi liboso biwa Simba. Na ya kisiko lunda yo sekisa ngai. Ayo fana pembe na ngai. Pweze le ba yo lule telemana. Yo moni mbudi kamaka na bino. Mbudi zaka kamaka na biso. Oh, a protéger. Ah, yes. On comprend. Donc na mamataka na zalaka parce que eko kwelanga ba oya. On comprend hein? Et benda ça te na matanga na parce que matanga on peut sa monter invitation ti. Mais na fête, si on invité nga na ye. Maman Mireille Ngouti. Oui puis que blague pas. Jour moko boye. Na mona na statut na yo. Accoutrement ne changer. Comme ko pipi ba photo moko. Il a téléchargé. Qu'est-ce qui se passe? T'es pour le nzemo wo bwaki. Oh, natala ngoboye komoyema. Ah. Eh, ngam oh. Adana ba grâce belé penzako. Betela bisona lisolo ya oyemba na yo. Aux en orchestre ou bien ezaka ka. Oui, actuellement, album temps on a ça là qui en solo. Mais actuellement j'ai un groupe. Donc nana bano baba ndimi ko accompagner nga na musala musique. C'est-à-dire que aux serviteurs de Dieu, aux églises, aux la manifestation, aux le songolo, olingi groupe maman mbudi ko agrémenté tokoya, toko agrémenté ces questions
au Lukabiso na banzela nous soko kolukela biso na numéro de téléphone na Facebook partout au Lukabiso so moni koko kozwa biso obengi biso toko ya ko agrémenter numéro numéro la continuer c'est les plus 243 09 71 53 44 81 7 numéro na biso yango wana au besoin tokozala wana mpona koagrémenter manifestation na bino mpona koagrémenter événement mpona koagrémenter campagne d'évangélisation nyonso séminaire et tout nyonso en tout cas tozala présent parce que actuellement j'ai un groupe bana oyo bandimi koaccompagner ngai na mosala oyo mais musique na bandi esi nabetaki lisolo place euta yango nde na banda nango théâtre yako ya nsima théâtre nde propulse ngai avant mes musiques. Ma Mireille, oui bien que blague apa ne toujours loba. Loba mabe a blague apa. Oui bien, loba mabe. Ndeni ni. Parce que toujours à cause loba ka ke yembo yembaka. Tout ça pour ça, au même so kata ndamwa, un morceau e banzembo na yo. On va sentir vraiment Mireille ba tu bon ça à théâtre. Solanzile ya. Solanzile hey. Dila Nzambi, ton dila Satana. Dila Nzambi, ton dila Satana. Dodo Kolompangi, Solandila Nzambi. Munzayai, Kala Ingangwe. Saint-Esprit, conduis nos cœurs, Saint-Esprit. Dirige nos âmes, Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, fais de nous les vrais adorateurs qui adoreront les pères en esprit et en vérité. Vous avez na voix qui toko boye. Merci. Qui toko vraiment na katio pamba tous les canaux deuxième. Nzembo mususu. Na puto zo ngati so deye. Ngana zala se ayo. Osala nyonso yaya ngana zala se ayo omikaba mbekane kulusu ngana zala se ayo ondima sete na maboko he ngana zala se ayo ondima kola tikuti ya nzube na moto kumama Yesue asutu wana akwata kumama Yesue na lelangu mabenze mwana ya solo kukate kutena ko tokena kumama inazong saka kumama Yesue tombola 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 kumama Yesue ay binzemo première fois na kwatango non en tout cas vraiment félicitations nzembo sala oyezalaka muto akomelaka yo to yo muto komama nzembo nyonso nga momo nakomaka te je travaille avec le frère Jimmy Mwamba ye penza na ota koloba watanto abeta masona biso ngabi ba mususu nzamba kinela ba makabo akokina ye na butu moko nzamba ko inspirer 10 chansons. OK. Parce qu'on a travaillé na mutu wa modèle wa na frère Jimmy Mwamba. Donc ba composition mzeza yanga moko mzeza frère Jimmy. To monaka mutu mususu azaka peso afandi abinonga idol nangeza yo suko na musique idol neza na mutu mula pena frère auto sero ya do neza nani nazaka na bete so na benga ngo sérieux problème mutu mususu ta musa mona ngo aza lolendo mutu mona ngo apone alo biboy mais on a lingara o nyuso za kitoko j'aime le beau nalinga bato balinga kosa musala surtout ya nzambe na lolenge longo bani bato wana nyonso bazalaka bato na sepelaka na bango bato na lingaka mingi na pesa exemple tana zaye mwana papa le moloto atosala mambo bien mingi que son âme repose en paix tata osala musala nzambe lolenge longo bani opema na kimia donc aki so nazoka adorons l'éternel adorons l'éternel. Adorons l'éternel des armées, adorons l'éternel, adorons l'éternel des armées, adorons l'éternel, adorons l'éternel, El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère,
et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Oh là là, pemana kimia papa ale moloto donc olobaki yango tanto beta masolo lobi banzembo akalambu dina banzembo lelo on dit différence ezali vraiment doka yango li point ngo yo ndiri batata na batako sokola na molimo santo oya lelo komi ma nzembo zaka mutunda makolo lelo yo on dit to comment kosenga Saint-Esprit a combler biso mais bango ndi bazako kota na suba to sa nzambe koti sanga na liziba molimo mo santo na kota penza na liziba na source na kota pourtant ozo kota biloko ozo bimabi oh merde Seigneur c'est quoi ça et dit tu papa moloto ye azaki poète voilà c'était un grand poète parce qu'il nous sortait de choses dans Oyoki et ça lui chair de kraka hein de croco chair de croco oh et ça lui ma chair de croco ma chair de poule ma chair de croco. Tu comprends? Donc, papa le moloto ça nga bien. Et puis je me plongeais bien. Banze mon zali ko accompagner nga ming na adoration. Est-ce que peut ça maman à une époque n'a comment interpréter maman leur ming na église. OK. Ah na église et ça na nzembo na yemoko wana kanganga etika ngate. On a fukami na tomboli miso epai na nkolo. Ya malobeli nanga ina tango ya mpasie ali bolo na kufa awapasinga bamoy katikati na moto ya walongi singa ya wasabahote yono pesinga eronga na tato la monene na yona bomo aya wala kati na molili ngana kobelela Yeswe yende mwinda bomo yakakongengi sangaye tango bato bayininga ponga moto na bondumba aboya kinga itandi miko bikisangaye soki bato bazali kozela ngai pona kufe mosikoli na ngai ya kotelema moto asuka baba aïe 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 félicitations vraiment. Marie Missa. Toi qui connais mon âme et pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Ya 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 ya. Ah parangaye, likambo somo mingi kobandela ngana yebisana nye. Likambo somo mingi kobandela ngana yebisana nyango. Ya 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 tango ngai na kolela tona tango ya mawa kaka yo Yesu nanga kamana yonde ano kaka yo Yesu nanga kamana yonde ano na mituna nanga kamana yonde ano na mituna ya libota o Yesu ya ya me alanzia mama oya yanzia mamengo me alanzia mame oya yanzia mamengo me alea aïe 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 non vraiment bon senti que gloire nzambo zo kita il y a aussi Deningonde voilà aïe 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 le moment to pambola mina plateau na ngai tina nini na umela komitungisaka tina nini mitungisa Yesu ajali mikumbanda ngai nyonso napesi epai na yo mopesi kimia ya bomoi na ngai nazwi mokano kati na bomoi na ngai nalekisaki tango komilela nazongi epai na yo kolo na ngai mopesi kimia ya bomoi na ngai Alléluia. Yo elonga na ngai
pesa kimia na bomoi nanga. Oh Jésus. Yo elonga nangai, pesa kimia na bomoi nanga. Oh Jésus. Atinama boko na yo. Nangai komi bomba. Amen, alléluia. Jésus. C'est bon là, l'homme que d'ailleurs n'a pas moïnanga. Kolo Yesu, Yesu, yonkolanga. Nakabanga lisu sute. Mikakata no Zambe aye bina nyoso akosunga. Pardon. Nazomona donc niveau mamoye kendele na mona vraiment au Bible rapporte na lobai ke banzembo akala na banzembo lelo différence pour mes à la kai comment au senti ko yembo ayembi na banzembo tuzo yoka différence à makasi nzamba sunga biso bayembi na biso bayembi na biso banzembo o kotsa biso mingi na profondeur et comment kaka nyoso ko binda Jésus kilelo dans na manzambe comment kilelo. Mais si pourtant vraiment blague à part. Kilelo, mais une chose, autant que yo ndeko Mira, aux frères, au Sambela Nzambe, tant que monde qui a une différence, ma commis lobby les forts soutenir les faibles. Parce que ceux qui ont aux forts soutenir bayembi ankolo. Le ban ankolo Nzambe, Natalisio bayembi na yo. Natalisio basali na yo. Yo sala ki kati na bango na kala continuer ko sa na bango. Parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Donc si ceux qui Nzamba continuer ko sala kati na bayembi alelo. Musique wana iko zonga kaka ndiko mona lokala ya kala. Senga na Nzambe. Basali na yo replonger bango na liziba ya molimo monsanto. Alléluia. Ba replonger na liziba parce que ceux qui baza plonger na liziba wana biloko kitoko bimana kati. Biloko bien bimana kati. Biloko ezo édifier peuple de Dieu. Biloko ezo zongisa peuple de Dieu à genoux liboso a Nzambe. Soki osali yango Nzambe matoi na ye ezaka bozito te po ezanga koyoka yo. Et yoka kabiso. Et puis quand ma commune bakisi abi demandez, il vous sera donné afin que le Père soit honoré dans le Fils. Amen. Voilà, en tout cas sans blague. Les bons temps Nzambe, pas tout nyonso ba olandi mission yo. Vous sentez que aujourd'hui j'ai reçu une servante de Dieu. Blague à part. Na kata ba te comédien ba banga Nzambe bazali ba sala Nzambe bazali. Au-delà de l'artiste, comédien, et ça, grâce à ce bomba maya koembela Nzambe. Vous sentez à interpréter banzembo wana. En tout cas, mutu nyonso azana mariage, azana fête quelconque. En tout cas, vraiment l'adresse. Après si déjà, après si numéro n'est pas on ça. Groupe comment on dit? Les Mboudi Singers, c'est en anglais. Les Mboudi Singers, vraiment. Les Mboudi Singers, ils sont là. Anglais, on peut pas passer pour la prononciation, parce que pour la prononciation, on peut faire le Kiyombi. Hein? Vous comprenez ça? Au fait, c'est pas quelque anglais comme Kiyombi. Vous voyez, par exemple, anglais ou t'as Kiyombi? Ah non, on a bien. Oh, Mira. Vous faites ça va. Mira, tu as t'aimé anglais ou t'as Kiyombi? Anglais ou t'as Kiyombi? Hein? Dicalo. C'est-à-dire camion, dicalo. En anglais, est car. Kai, qui veut dire cahier. Cahier en anglais, ça va dire. On a vu français, anglais. Éviter anglais. Pardon, cahier n'a évité. Et happy book. 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 Livre, en anglais. Book. Voilà. En tout cas, maman Mira Mbouti, s'il vous plaît, pardon, dans le bon de la yo makasi. Kosa loko la bangote. Ko décevoir bisoti. Toyo ka on a mabete, s'il vous plaît vraiment.
toyoko na sextape te pardon Belio. Tobonde toko ba sextape te s'il vous plaît. Pardon na za banque te. Mira mutuka moko oya koboya to ki se soni eza nzambe eza Yesu. Donc na tango surtout lati identité Yesu muto to koboya ko ki sa soni eza nzambe. Po na mokili ato sali be fort ya modèle nini. Il y aura toujours quelque part muto yoko décevoir. Na ce qui so ce matin na fongoli téléphone na na petit commentaire ya maman moko de tout kaza maman toi za papa. Alors bi Mamboudi na bengi yo combien de fois? Pour na nini bino ba artiste comédien boli ko baby sa ba poso na bino. O baby si poso na oboye. Bon to ebi ke bwana bambongo na bino me bolingi choko poani mbona boko sana makamsute. Nena vano amira na choko. Te choko ta? Chokota? Nana vano na choko. Alors ba yene ba choko, va mo na nu. Oza ngada mwinu oyo nzambe. Est-ce que na choko na vandi ya boy? Donc peut-être que ba téléphone au pays en kilolo de Android. Ba téléphone ko ba po ni ati place mo tout. Yo muto ko mundele. Snap. O sinape. Tu bino lelo yo. Yo muto ko bi mundele. Mama ezala ngo kilelo na bi na ngande ba tiaka choko te. Tu vois, si on prend la maman on a bimi libaku na ye. OK. Parce que pour na ye na tien choko na baby si poso. Tu vois? Donc à tout ça les fort nini na mokilo ya se. Il y aura toujours quelque part au beta mutu libaku ta musu de publica moko songolo. Ta musu pe osala ngo express marqué. Na kota sexta pardon vraiment. Pour récemment na moni ba mitakala mingi na niveau ya YouTube pardon vraiment. Te wana pena na senga Saint-Esprit limbi sangai. Ba mitakala tonto mona ngote. Alimbi sangai. Asalanga ngolu vraiment ya yo fome ça maté na makasi naki marambango so na kumi place wana na potamba osani na potamba Jésus fouilla osa Jésus fouiller place na bi fouiller osa le quoi dit je dois faire ça là qui na potamba osa le quoi pour la qui fouiller l'impudicité so t'as bien papa et bien le na potamba donc kolo yeka kande asala ngolu parce que toi batu nzoto na botao. OK. Lokwa nzoto na botao, tu peux tomber quelque part. Siko lokwa pe toi batu ne totamboka na mokileza ba piège ba tira tira biso. Surtout biso ba toi connu hein. Soko si oza connu, ozo oza élevé en dignité, batu musu ba tsholo mutamboka ka expressement bo. Parce que on a moko bien avant quelque part, abi mbudi na kena matonge wana junior à l'époque à sa succès fort, junior le Saoul. Abi na kote na matonge na vandi ba maman abi kolo ba okana binga so na zimu wana mbali wana tena otikati. Junior n'a pas d'affaire d'Aibelo. Ba boulole Junior. Boanoa wana. Na vanda bomu komsuna kina pa pasteur mogo na koti. Ala mbudi. Na zai quelque part na botangelo komba mutu wana. Na botangelo komba mutu na parce que foye bae. Omona ina boete me foye bae parce que azape le vandi. Albi ngaso ki na zimbudi te na vi na otikati. Na ebisenga bi arrière d'elle Satan. Non, parce que c'est arrière d'elle Satan. Qu'est-ce que tu crois que tu me dis à Nazana? Faites attention, hein. C'est une servante de Dieu. Le bakalisa salito nos anango longola on a tout nayo. Tu vois donc ton vendre au yebite ba c'est le calcul. OK. Sikoyo okoko ya pe na calcul wana mutambo parce que nzoto ya na butao. Mais le quoi to tambola na Saint-Esprit azo guider biso to sa biso ngolu azo sola ke a épargner ka biso ba danger mutu na mutu ndo épargner ka biso na ba danger wana. OK. Tu vois mais nzoto ya mutu za na butao. Oyebi kote ba chelo mutambo te ntango se ko taper mutambo. So tango kangami wana en tout cas, maman nangai ba publier na YouTube Jérémy. Maman nangai ba publier na YouTube en tout cas Jérémy, je vous salue en passant vraiment. Nzamba pa molona eloko sala ki ça bien makasi. Tu vois? Donc ça empêche ça. Donc bon au nom de Jésus. Plus pour na biso parce que tu as exposé na écran. C'est vrai exposition ezaka écran té. Mais ya biso ce que comment na bengo ta fois 100. Parce que même moi, nous avons un peu de quoi exposé. Bon, de la beaucoup plus pour la biso. Oh, le banayo. Naïb nous malobano mouké. Pour tout le monde chiter l'émission na mission. Tout le monde vidéo moi moi qu'on a bino, moi ça nzambe moi si moi aime la nzambe na kota kombuta. Ye moko a chependa boye téléphone na ya sal mara moi ko musala. Tu peux imaginer.
wana batante yo oui para lobi ezali video ya kala ava même bongo la motema ezali video ya 2014 ezali video ya 2014 ezali ava bongo la motema chéri na ye mutasengaki atindele chéri na ye bon aza na basentiment na ye aza na bato kokanga basentiment na ye te toutefois conseil ezaka ke basala nzambe sikoyo problème mpe eza bato bapublia. Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Ok. Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Ça vous fait gagner quoi en faisant ça? Parce que dans le balou, on est la sœur. Alors, cette vidéo, on suppose qu'elle a la chérie. Bon, pour ça, la bonne, c'est que Baboyana. Tous les autres, on a supposition. C'est que Baboyana. So, moi, si Baboyana, il faut ça le pécan bon. So, moi, si Baboyana, il faut ça le bon. Azaki intime na yo. Ezaki di kamba bino mbale en coucou. Pourquoi venir exposer cela? Et là, on a emprunté le langage, il y a prophète Denis de Salomé dernièrement, à l'obi, tant que ça qui a invité qui biso. L'homme de pétasse. Tant que ça a invité bisoté. Mais ce pourquoi vous inviter biso na tango esili, biso notre auteur otala. Il faut tout la live. Est-ce que ça la monter? On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Parce que olinga ki moi la moi si wan. Olinga ki. Ito yo moi si olinga ki mubali wan. Vous vous êtes aimés. Parce que pour beaucoup matina point au longo sana bilamba botika la mutara, c'est-à-dire quoi? Olinga qui quelque part. Ouais. Hein? Mais pourquoi na suka osa bêtise à modèle? Parce que c'est de la bêtise. Biso to araso la posa la ngote. Toza la posa la ngote. Toza la posa la ngote. Mitakala to ngato mona ngote. To la posa la ngote. Webi na do senga na batu nyonso o balande mission yo. En tout cas place yo futo lobela likamo atamo 1 minute. Tout comme na pasteur Mike Kalambai. Mutu moko bimi ko salir comme l'homme de Dieu, mais gloire à Dieu. Nzamba sali a rétablir. Son etikale pa na yo. Mais yebaka oyo luka ko kosa musala nzambe. Et pour bébé sa kombo ya nzambe. O bébé sa milimo ya nzambe. Mais nzamba ko pinir yo de génération en génération. Wana ngalobango eza bina diable incarné. Ouais. Parce que Mira, une femme qui se respecte. Quand je fais ces choses-là, déjà, tant que ça m'a ramené, c'est que ça, on marié parce qu'elle est parents est mariée. Ouais. Tant qu'on marié, on sait le roi de quoi il est comme. La guillaume qui pinga. Baro lapidé. Hein? La temps ancien, baro lapidé, basa modèle. Lapidé. Parce que toi, tu le fais. Ça les comme. Et puis, yo moko so yo bimisango. Oza Satan incarné, oza mou. Satan incarné en tout cas. Attention oza célibataire. So oza célibataire. Tant que na ça le kobo parce que c'est kobo. Tant que aussi lisaka conscience mataka na mutu na ote osumuka. Tozonga ko senga bolimbi si pourquoi? Parce que conscience bani ko interpeller ko osali lisumu faut senga pardon. Si vous avez conscience et interpellé que vous êtes en Saliwan, interpellez le sous-sous quand vous êtes en bois. Faut un diable incarné. Message l'équipe en tout cas, s'il vous plaît, to prier pour na basala nzamenyon so, to prier pour na bâtir comédien na biso, to prier pour na musicien na biso, en tout cas de façon que diable azo luka bango de partout. Azana ye wana zo rodé na ye parce que ya za ko rodé na zo nguluma azo luka eloko ni na ko kanga ali asala makambo. Mais Saint-Esprit pas zawana. Biso. Tout comme la sous-émission na biso. Mais tête nationale, tu as vraiment téné tes alala kala. Qu'est-ce qui se passe dans la ballet nationale? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez biso nam. Déjà kala wana ozoluka tête nationale na ballet nationale na actuel est différent. OK. Parce que tête nationale est qui créé sous ordonnance présidentielle. Les équipes l'équipe Morobo ya Mobutu, c'est ko kukungwendo. Et c'est quoi accompagner partout à Zoki. Tout parce que précédé avant Yakoba bango si banyata qui m'appelé ba osala sala. Parce que les loyo eza sous bongo ce n'est plus le cas. Et puis le fait président Mobutu c'est tellement culturel. C'est tellement culturel qu'il y a ça partout à Zoki partout à Niatafo. Hein? Bilo a modèle on ezala accompagner ezali longo. Donc que tu refais matin makasi. Il y a matin makasi. Actuellement tant makambo ko changer makambo ce bon wana. Et puis le ko ebomi ezali ordonnance wana Mobutu akela théâtre national. OK. Batu bayibango. Oh là 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 là. On dit batu kaka ya culture to batu moko songolo bayibango et comment ya bango.
Parce que le théâtre national, les acquis prudents, va conserver yango pour na bango. Parce que actuellement, tu vas actualiser ma rabat qui nous l'ordonnance ou ana exact. Donc, botu kalika pardon, il y a culture et art. Boza so il y a présidence té. Et puis sikoyo, ça dépend pas président mazo kota. Mutu musu tam a une importance, il y a ballet té, il y a théâtre té. Et zo senga té que ba za la kana, mutu musu peta mutu président musu akoye bani. Mais nzinga na ye, ba yebi valeur na ngote, ba culturalité. Ba tombola ngo comment. Bon ça la caisse à la comment. Donc il faudra qu'il y ait un président culturel. Alingi mambo culture. À ces souvenirs na théâtre national na ballet national que ezali kaka ezo coexister. Il faut to cha bangoka parce que misale belé ya mboko yo. Oyo ko ko sala na ba indépendant. Normalement ezali musala théâtre national face à la face. Ezali théâtre national congolais. Et actuellement je te dis, tam sokutu abasata na site internet théâtre national congolais. Ah bon? Mais parce que ceux qui battent aux étrangers, bah Luka, bah on va mona, bah on dit l'accini. Oh Jésus. Parce que c'est un bateau aux étrangers, bah il évite que Congo est un théâtre national. Bah il évite que Congo est un ballet national. C'est-à-dire quoi? Donc il faut bah kondi, bah la musango, bah télé misango, bah il y a un théâtre national, il y a un ballet national. Oh biso sengeto, yo utilise na activité na biso. Parce que le gouvernement a une activité et yélé. Parce que tout le jour, il y a une activité. Les lois, il faut sensibiliser sur le changement de comportement. Il y a Congolais, surtout il y a Kinois. Parce que il y a trop. Maintenant, il y a sensibiliser dans ma Cameroun. Il y a un théâtre national qu'on n'exploite pas. Il y a une ballet nationale qu'on n'exploite pas. Par contre, il y a un théâtre national, ballet national, mais ceux qui retombent, vous faites quoi? Ça décourage de fois bovin na bino. Mais oh non so ezali toko qui peut faut douane pas na ministère culture et art parce que normalement ouais ya branche na yé. Si normalement tellement likaba ya baï national na théâtre national. Et la direction. La direction mobimba. Il y a ministère à culture et art. Mais où ils a peine exploité dernièrement, c'est vrai. Tant que le chef de l'État a qui a 2 ans il y a Union africaine, mandat na yepé ezaki sous ma culture et tout ça. On a donné 2 spectacles, 2 seulement. Donc ils ont prévu normalement tout tambour dans le spectacle parce qu'ils ont une saison au Congo. Spectacle une saison au Congo qui parle de la vie de Lumumba, tout ça. Mais ils ont prévu tout tambour dans la RDC dans ma province, RDC même et Souka Nanzela. On a donné seulement 2 spectacles. Moko Zaki, na lancement, il y a activité, on a parlé du peuple devant le chef de l'État. 2e spectacle, Zaki na théâtre, il y a na salle à théâtre où il y a collège Boboto et puis Esukawana. Même salle Mungita, la mona vraiment exploité en côté. Né Yangwana nani place théâtre national et Vandi. Oui, ndaku na Yangwana place théâtre national et Vandi. Mais belé kutu baye ba théâtre national les Arabes. Les anakati Mungita. Oh, dans la salle du parti nakal. Bah éviter que ça kawa. Donc ça en fait ça. Où allons-nous RDC? En tout cas, tout ça na ministre de la culture et art au tala un peu likambo Italie, il y a ballet national et théâtre national pour luka tous les moyens pour que la biso ya ngona nous. Pour vraiment théâtre national kende, culture nationale kende. S'il vous plaît. En tout cas, comme je émission na biso na yamba qui pona bino, là tu comédien Mireille Mboudi. En tout cas, merci parce que vous répondez à une invitation na biso. Surtout moi à souka pour une émission, c'est trop dire. Ozana, oui, Ozana un mois à Koloba par rapport à Makamoto solo, il y a tout un message moko au PC pas ya ba fan na yo. Grand merci à vous tout d'abord. Merci. Mira et puis notre technicien qui est derrière la caméra, Pierrot. Merci parce que vous avez pensé à moi afin que Nazalapé nous pour faire partir dans l'émission ya Mukona Lelo, il y a une émission na yo et il y a Bele Belo Salagawana. Merci Nabino. Merci d'abord au Nyon Sobako Landa, tu vas rejoindre Libaku ya Kolanda émission au Nzamba Pambola Bino. Tu comment qu'on va souki, on a tout ça magi Libaku, tout ça mi Libaku, pas aux alliés en tout cas. Au Limbi Sangai, Nzambo yo Asaka Psobolamu. Asabino Bolamu Ebele, bon continuer pour soutenir Bisso, bon continuer pour Zalana
pour na biso parce que sans bino biso doati. Sans bino biso doati mais sans biso bino boza na bino. Donc toi on a besoin vraiment il y a un soutien na bino spirituel mingi moral social financier pe ezaka nango po ya bien po na tona posa na mokaka ya tona posa na mokaka makasi penza et merci à vous mbote na bino nyonso poso na bando pesa mabanga wa eza moi pasi mbote na bino nyonso de gros bisous à toute la famille Mboudi je vous aime bien les cracheurs José Joms Bumba Mboudi hein de Kasangulu Ayema Maïsa Mboudi le docteur bisous Akunga Mboudi José Beli bino satanga bino tina sukiwana et mes sincères félicitations à ma grande sœur l'épouse de papa Eduardo Bosso Chantal Mboudi félicitations à vous merci en tout cas émission Nabiso et comme Nasuka Maman Mboudi nada kozela yo na kota suka avant la désannoncer émission na ngai mira nini yo parmi bano yo so oyo yo mona obi ozali ozali ami ya ba grand mais comment la bande ko na yo basi de yo na komona ba komi ko sa ba filmer à l'occurrence tout le monde belle vie Candy Sila Bisalou Dinana Bazé Belé même ba mirona na mona isha na mwana na Barcelone ba chaîne des Belé ngapi Maman Mboudi TV ngapi na na Maman Mboudi TV donc boko ndiko s'abonner il y a déjà quelques films là-bas c'est vrai qu'il na kata na ma film d'ici là je veux reprendre donc je ne peux que les encourager il y a encourager le beau encourager makambo kitoko makambo malamu parce que les loyo qu'on se les dise SB Dinana TV SB TV Bellevue TV donc ba chaîne nyonso wana les loyo ça musala kitoko et puis musala ngo zo pambola batu ebele tu vois et puis musala ngo toloba elamusi lisusu parce que le roi to lalaki voilà tu comprends mais ba chaîne wana nyonso tozotanga wa ya ba jeune dame wana nyonso et ça le roi ko la musala ko sekuisa musala parce que comment ki tozolela tozokufa babola tozana nzala tosali boy mais na nzela na bango eloko wana fongo lisusu bato théâtre ba comme lisusu ko vivre parce que tant monde ya DVD katana kiawa en tout cas tokufa ebanzala to bimena bandako to changer ebandako et pourtant mo DVD zo futa to zwaki bandaka minene to changer bandako bende bandaka minene mais tant mo DVD sali down to changer bandako to bimena bandako wana po source ya provenance ezala ki soute ba revenu ezala ki soute po to futa bandako a cher to changer bandako mais actuellement en tout cas to zongeli bandako ango parce que na nzela ya badamu wana otangi ya wana ba monsieur musutu soki to tangi bango te ezongi to ko mosala nzonzi OK pas Mimika Beya ye pas ça na chaîne ça la salaka OK pas Mimika Beya pèse moi autant OK pas Bellevue pèse moi autant OK pas Sida pèse moi autant OK pas Dinana pèse moi autant au Sangisi au Futa voilà Karine Pala également OK pas naye pèse moi autant au Sangisi ça te permet au Futa ndako au Futa la bana Minerval au laisse bana na mona na majabu na majabu comédie na mona kayo na kendaka na majabu comédie na kendaka nazali comédien esuka na wana esuka ni majabu na mona na majabu ka okenda babenga usuta na Bellevue esuka benga na okende so benga na okende mais pas si la mona ko pete non si la si abenga nga sina joie une fois bala moko si la si abenga nga sina joie dina na yekuta benga nga pampamba Bellevue na joie na majabu depuis ala kana kokende na kenda teti lelo donc quand tu m'appelles, je viens jouer parce que je suis une comédienne. Je ne donne que ce que j'ai. Je ne donne que ce que j'ai. Ok. Voilà. En tout cas, merci. Donc, on a ça quitté. Et c'est lui toi encourager Bango. En tout cas, faut toi encourager Bango ma casse. T'as mis le bateau dans la biso, t'as dit que encourager la biso. Beaucoup de biso dans la meli melote ya koswa na te. Bon la biso bilo ko na te, bon la biso na musala, bon encourager biso na musala to ça musala kitoko comme ça makamunyon so et ça la ma bien. Pour ce biso to sali musala kitoko. Bilo pe boyo ka bien. Bon c'est plein. Puis bon on fier na biso. Voilà. Kolobake ba artiste et comédien ya Congo pe ba comme mata ba comme musika. Voilà. Parce que cinéma
ezaka kitalatala ya mboka ya nation. Donc oto sala lelo yango bazomona monde entier oyo Congo ezali. Ce qui se compte faire développer yango autrement, to la ki sepe kitalatala ya Congo autrement. Donc ezalaka fierté na biso te, mais fierté ya bino batolandaka biso na mboka mobimba. Donc essayez na bino pour encourager biso dans le bon et non dans le mauvais. Voilà. Merci. La façon la tête bien faite, ya boye. Il faut bozalaka, bozalaka. Boza ebele, mais batu musu tuzo ka boye mikolo bino nyonso kaka o poison. Mikolo bino so poison, tu ko ka makalunga wa tuso bo poisonner ki. Sikoyo poison. Toza mira, tozalaka batu ya batu ebele. Déjà wana un. D'où biso moko pe. Et c'est que toza conscient. Ya koloba ke tozalaka batu ya batu ebele. D'où esenge totambulaka ntsanga te. Totambulaka na divagation te. Totambulaka ki budi te parce que toza batu ya batu ebele mira. Place ko yindela yo yebite. Et puis poison ota mususu ko tali bien e utaka na nzela théâtre te. Bon mira. Musalo yo ya kozala ya batu ebele eza passe. Eza passe pourquoi? Parce que monde na lo babo. Ouais. Mususu kwande na alo baboye ne émission to leka boye asepende na ngata yini alo lendo o alo baboye pwani pwani sabu mususu asepende na yo so mutu wana ba yini ko kata mususu po lobi boye bakota suka pa ko leson dikila alo kaka leka na nzala leson dikila. OK. Donc ezaka kate ke non eleki euti na nzela théâtre non toi batu ya batu ebele tam so betisa mutu di baku pona langage moko bimisa ça oyeba inconsciemment. On comprend? Moutouana pe à cause de la canal au salon mabe. Et ça ka bisoté. Et puis toi batu mira. Toi batu na ki batu na biso ki imperfection ezalaka. Na ki batu na biso kati ya batu mira. So ki boa 5. Mi bale ba malamu mi satu ba mabe. OK. Mi satu ba malamu mi bale ba mabe. Donc to vandi mi satu wa makanisi no na yebite yanga o yebite ya yeto yebite. Yo sa mutateat? Non. Ya mutateat? Non. Mesdames, si vous avez un ndaku botana ou tila bila nazo ndaku bonaki di bubadi ko soa. Poisson ou tila théâtre. Non. Mais awatea mbadi. Vraiment. Mamu do pesa ki numéro na ote asuka pesa numéro na po bato azolanda yo. Benganga ipoto tonga kasi to tonga te. Benganga poto tonga kasi to tonga te. Benganga so za musala ko proposer nga. Na ya sa musala. Parce que balobi moi si ata zo ngala elle ne donne que ce qu'elle a. Je suis au plus 243 9 71 53 44 87. Merci mingi na Bolanda ki biso to comme la souke émission na biso. Ah souki ça. Na opération na automonium. Merci mingi na Bolanda ki biso to comme na souka ya émission na biso na mbaki pona bino. Maman Mireille Mboudi, en tout cas vraiment félicitations maman parce que on tira qui occupation na yo, voyez qu'on répond l'invitation na biso. En tout cas tout ça là qui émission Awa na Piccadilly, en tout cas moto nyonso, bato dans ce monde entier. Dans le baïka liboso. Ceux qui osent la posa ou na Kinshasa. Osent la posa ose doit cadre mon quoi propre. Cadre so comme aux dérangement. Il y a une seule adresse, ils ont Piccadilly juste na avenue na Matonge. Na avenue Lokolama so komika wana croisement Lokolama na kulwa madakoko ogwa kimi su Piccadilly place au blague pas aux a jamais déci ma chambre kitoko soko imprimoko abordable donc aux ala vraiment au sepela yo moko ba non na kenda na ngaba flat quand on est venu le bosso na 4 émissions aux a jamais déci merci mingo za une prise de vie ezala ki bongo balobi le mbingazo cameraman na bo azala ka te cameraman talambinga mne a pesa 20 kg. Vraiment, on s'est effort diminuer, on dit que nous ne makasi. Merci ming na Ivipan directeur d'info. Merci ming ba Bolandi biso. Ce qu'on ça pour ça, on ça promotion bilo qu'on a yo chaîne au super pour moi ça vraiment à salut on a Papa nanga moni sanga loboko na yo. Na yepa na yo. Mon santo yo, monisanga loboko na yo, zamba lolo yo.
azosale Zamba lolo azosale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azosale Zamba kabasangolwe azosale Salilanga Yesu Salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Kombamba na yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Na pena tatola bon sambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo Salela nga Yesu Salela nga Yesu Salela nga Yesu Salela nga Yesu Undela nga Yesu bisenga nzamba lole Nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nale bibi ya bisenga nzamba lole Lokota nga Yesu Lokotanga Yesu Lokotanga Jésus Kotikanga ite Lokotanga yoyo Tombolanga Yesu Tombolanga Yesu Tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga Alléluia Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo
oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana